Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Ba papa Bolanda, ba mama Bolanda, ba yaya Bolanda, ba leki Bolanda. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Diaspora RDC, meilleure cité à Congo. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez massivement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, vous tous qui nous suivez à partir de www.diaspora-rdc.com et j'espère que Boza est belé à Kolanda Biso, Bolingaka Biso, Tolingaka Bino et à chaque fois tant que Zalakana Bino et Longo, vraiment j'espère que vous allez informer na news to Kanango et aujourd'hui je suis vraiment bien équipé et bien encadré na équipement costaud entouré Lelo et là je vois le directeur technique qui est là derrière la caméra et Denis qui est en train de m'assister. J'espère que tous ensemble bien nous besoin de partout dans le monde et besoin aura tout le temps de consulter biso na www.diaspora-rdc.com et que ça la moi bien et sans plus tarder les lots vraiment te libino surprise monene na numéro oyo toko beta ma solo toko fungola moi jeu moko avec un de nos musiciens de la RDC au boyebi bidonionso au toyebi bisonionso na kombo ya Kirikou. Naebi que Boyebi Kirikou, un musicien, un de musiciens, il y a l'artiste Kofi Olomide et à qui j'ai dit déjà bonjour. Ouais, bonjour madame. Valérie. Valérie vraiment quoi. Valérie la choco quoi. Merci beaucoup Kirikou le lotoye kobeta moi li solo na yo ko solo na yo parce que toyebi ko za artiste mnene oyo monde entier baebi et betela biso li solo ya groupe et ndenge et fonctionner ndenge nini. Ouais, le groupe peut fonctionner dans les bons quartiers latino, Liboka Pilipili, ici la soloté quoi. Quartier latin Liboka Pilipili, ici la soloté quoi. Donc, le groupe Zara est fonctionné, mon pas Zara son mbeli, ba betara li kofité quoi. Ouais, mon pas Zali do ba tourner zebeli, tout ça là, sentir, tout respirer quoi. Tout quand on 3 mois na kinité. Ouais, mouvement de tout quand on maraté, ba quand on maraté 3 mois na kinité, pour un an nouveau quoi. Mais na beti pas même 2 mois na beti da 4 voyages. Na avion quoi. Avion. Et parlant de voyage, ningo yo moko to loba kisikoyo que au bandi kalaté mais aussi beti 4 voyages. Mais na 4 voyages wana tonto ebapé mutuka esombami to ki mama solo que mutuka ese sombami. Eza nini? Oza différent na ba musicien mosusu parce que e kalaté auto le bon 4 voyages et puis te sentir que mutuka basi basombe le pas à Kofi Olomide okoro le bani par rapport à ça est-ce que ça spécial ko les ba musicien mosusu to oyebi vraiment mosala ngo ndenge ezalaka ko les ba musicien mosusu comment pesela biso na to eba ouais la mythe oh boys yeba nga vana zala ba musicien bazala mo papa asala ba bolamu na ambisa liboso te o Kofi Olomide asali bolamu boy ou asali ba premier asali ba magambo bien quoi na Michel Liboso tavanga ba ve Suzuki bazala na nenga ba animateur ba Sianel bazala ba Kerosene bazala ba Apoka bazala ba Brigade bazala davanga ba animateur ba pe ba bolamu bo mona pa na ngata msu ngandi tamsun pour na lobela ngotro misale maka pa ba collègue nanga nga siko na ramta vérité nga so sanga mabena après quelque temps dans lobango so salinga bolamu pe na lobango je suis comme ça. Ouais, donc on passe au salanga ba bonté parce que naena makambu. Ya teki sogi naena makambu nanga quoi. Ba makambu ba ancien collègue nangai bazalaka nango. Bazalaka nango to bazalaka nango te. O bazalaka nango bayaka nango. Ngapi naena makambu wana. Mbwana do bandombolea ba kisanola ya ba chakuli bonase ya do mbwana bayaka na ba makambu na bango. Ngapi ninge na makambu o bango. Ngapi na makambu lelo. Bango makambu seriana. Ngapi na makambu lelo. Ndana mopa muni petit bina na makambu ngoko. Makambu ezalaka na mouvement. Pecha ye nango ko. Do makambu o vraiment ezalaka makambu mouvement pecha ye nango.
Donc il faut diriger, essayer la directive, la là. Nini, pifope comme kota, ko vanda pemena quadra, jaloux, moya, vers un petit ciment clé, il faut battre maganan. Battre mamagé disque no ebimité, mais battre mananu, jaloux, belé, battre maganan. C'est comme mambango, on est comme moya, mambango ya sika, oyo ye nango eza nini kasi. Sika kolo bambongo, alia bambongo na yeba ndeko. Allez papa fololo, asala makambo sentiment na ye, c'est bon, allez dans sa babos. Tobina mabina babos, boss. Ok. Quand vous continuez à suivre donc Kirikou, bozo comprendre que ma solo vraiment c'est normal parce que les loyo aye na maramnaye ndenga auto lo basiko yo pedo sala makamuna ndenge naye et voilà aujourd'hui il a eu un petit cadeau venant de son boss, c'est ça. Si. Bon les lo bien na ko yemo zo bien un petit cadeau. Ouais ça petit cadeau. Donc là tu me na na bien sepeli sanga au mona pena makambo quartier la tene misala. OK. Mais par rapport il y a quartier latin ndengo zawana ils appellent la mususu ba ya quartier latin ba kenda ba sala pe ma solo na bango yo sikoyo lelo Kirikou hein oza na quartier latin ozo na ma solo na yo ozo na makamna ya sika est-ce que au rêvaka un jour au sala pe groupe na yo mo créer groupe na yo mo sala pe boss à leader bon ils en ont rêve na ngaite po non na zuba pressentiment na te mais naye baketo utikala éternellement te na quadra cour ce qui aux séparation nzoto boté tam suluwa kam te kabula biso do to kabona kana viana un jour bon mais na minutes na zana no quoi prendre au ba fali ba aprena au ba faire rigola ba aprena au peut fabriquer ça qui quoi prendre bon donc na so quoi prendre ba makamboana nazo apprendre ngo nazana nuana quoi nazo savourer no bilenge quartier la te donc nazana on a mo pao donc nazana nga pemi na quadra quoi. Mais par rapport à mai oye nango wana hein Kirikou mais obi que ezana batu balobi ba téléspectateurs ba fan na yo balobi que ba cri na yo ezana mutu moko musicien moko a sali lango a saleli yango na album na ye yo pe olobi na et l'autre côté pour nani parce que cri et loko za yo oki musicien moko saleli yango abatia un album na ye ofandi na ope kimia ya la bon ouais le belinga moi quelque chose de bien moniki en tout cas basali annonce en tout cas dans sa babos ya na gaz pour ceux qui na gaz te engenge beta mape libanda te lo beta ba libanda c'est na gaz le c'est que mon pot a foulé on vraiment très kitoko pour ezalaka nango et bando boaka ma comme on a bulugutu yango te atolongola to tshaba kimsusu mais arga mon pot a payé son a foulé on peut a payé son sens vraiment ba mo wela ngoko mais ozo affirmer que Krina yo ba boaki on pas musicien moko pe oyebi musicien ngo ouais Bercia boki ba plan nga faire rigola mon vieux hein faire rigola collègue nanga à sali qui ba plein bêta on quoi bon na zo pesa ba ba chance en tout cas tout peut ba chance tam sur go bini et go bini ça peut lobby mais dans sa babos original en tout cas ba sali enlever les rideaux na bon on peut bien ba annoncer dans sa babos original et zo ya bientôt quoi bientôt la peu de temps titam surtout comme ba le 8 mars jour abino ba maman aux dans sa babos original version originale les dollars yana les francs congolais yana euro sterling yana c'est le grand mon pas Donald Trump tika kolo bambongo alia bambongo na yeba ndeko c'est Donald Trump asala makambo sentiment na ye aller dans sa babos. En tout cas, non sentir banakin, bana ya partout dans le monde dans sa babos, il y a Kirikou, mais Kirikou est la question moko vraiment aux tambola ma muke na mutu. Lelo to monaki dernièrement d'ailleurs to monaki mon pa ou mon kondi Koffi Olomide à Salaki featuring na Ferrigola. Mais apparemment lelo yo masolo on dirait Katani, on dirait moi mbilinga sale misus entre Koffi Olomide na Ferrigola au moment où biso to landi clip to moni to yoki masolo le kai bien mais présentement là apparemment ba okana sous tes anini kaka
Bah on est papa na mona na ye. Ya mambo le mopa Trump na mona na fait rigola. Donc ba mo baby pa ndenge ba oswani yango kwa. Mais ba masolo peza la câble lo yo wana ki koza na mopa o lobi osuka be po bende na mo pandi ko mina mo rando na vieux. Rando na ndeni. Ngana misa ya mopa na misa quartier la te. Ba orchestre na tuna leka rande. Donc na misa quartier to azaka po mouvement na voyager na ce quartier la te. Mouvement on a gi gouya orchestre ya quartier la te na leka na ba mouvement na gi sko gou ya orchestre ya quartier la te na zo tana ngata ki animateur ya osa msala na ngai. Donc apesi nga pena place ya ba animateur. Mon pauvre Trump, le vieux Bogart, l'envoyé de Dieu. Nga bengi l'envoyé de Dieu quoi pas façonner vie na nga kwa da ba prière tout na ndo sale ko inde na quartier la te quoi. Comprendre? C'est ça quoi. Donc ya magambo eza nzambe kanda yebake ayebaka limite sanga ayebaka tan nini nga naza na kati ya quartier la te mais yeba pe na quartier la te bato balongwana bango te ba mission tout bafana na quartier la te batikalaka bana kofi ba o ba uta libanda te ba o pena ko faire façonna o ko faire pesa pena valeur na miso bato batikala na bango bana ne ata ko beba no ba beba ni mona ka batikala ka ata ko to brigade akenda ka wengiti menze momo chala mona embeli kofi brigade abwaki na kasi umo ngino bana ne batikala ka bana ne bana mopo batikala ka bana mopo quoi donc c'est ça. Mais et la caopé de fois ou apprécier mon salaire ya ndeko moko to ya confrère moko ce qui est qui nango bien sur cette moussa na dans le vrai sens du mot et la caopé ou apprécier on est fabricas héritier qui encore Robino en tout cas de sentir que mon affaire de l'année oh Betty hein musique d'abord mais Betami yo remarqué on était ouais na remarqué Robino sali moi logo asali vraiment chana no bonane 2017 chana no boy mais fabrication non on gité na 2017 wata pe non on gité quoi à part ka bachana yemogo en tout cas no ya MBB yemo bachana mais animation de non on gité non non animation était non on gité OK et le koni to kozela pona quartier latin prochain album il y a Koffi Olomide que Ezo s'est préparé. Ouais, album, on a bien passé bonne chance. En tout cas, on a causé en 2018. Mais la minute chobé, toujours le bilan on y attaquant ce album, mais on est obligé face à la bana. On a vraiment mon pote Trump, il n'a rien à prouver. À son attente, bana, voyez m'balou comme moi sur ma voiture. Aromada millionnaire, il est millionnaire, ça fait 40 ans. Neuf mois où il est là, vraiment n'habité sous à la rapporteur car Ronda Pamba contrat $480,000 de concerts. Bon donc c'est un peu ça. Au bang à question t'es. Ouais tout non je suis là pour toi. C'est vrai hein. Ba fan na yo ba o ba ye ba yo tango bandaki nandengo komi ba bifoma que tango yaki na quartier latin qui vraiment moi mi kakatano quoi moi mi kakatano ndenge ezala kaka moi ndenge ozati lelo et lelo to moni yo okomi boye na contact na maboko na sentir ça te fait quoi yo salo ndenge nini ouais ça la bien quoi mouvement mobo osu na longo na ko regretter na vie ce quartier là te osu ga ata siko ga envoûté mo baki wa longo ozo suspension nando ça matanga chaque jour. Ya mouvement ya place nso kenda ke longwe bino regretter no logote na place nso bino ke longwe na vite quoi donc quartier latin quoi quartier latin quoi vraiment. OK chers téléspectateurs banakin bana Congo partout bozolanda biso je vous rappelle que sur le plateau tozana Kirikou aza musicien ya Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide boyebi aza artiste munene lelo Kirikou abimé pas Koffi yemoko otolo basiko confirmer yango affirmer yango que quartier latin est salié lelo sera le quartier latin milelo na milelo. Voilà, nous continuons notre émission Kirikou. Eloko ni nakolo ba fan non ni nango promettre na ba fan na yo parce que lelo yo bat bazolanda yo lobby to yebi ndengo okomate. To monyo lelo te hein. Qu'est-ce que tu promets na ba fan na yo ba o ba lingaka yo ba o ba apprécier ka yo
En tout cas, na esi ba fan nanga ke mbalo siko kirikwa bani makambune quoi. Bozo sko te o savourer sko kiriku quoi. To bani ya danse ba boss yango ndesa ngana binga wa na identité nanga quoi. Mais ba plein zéro ya bobi na ba danse o msuka ta na lobi tam siko tam yango tende mte ya na ko bo on peut le mais lobi na inspiré crime sous. Ngana nga créateur bozo ka ba plan ba play bandoya net na concert na binsa ki pepo. Mota memi yo na taxi osengi ye merci ye bongo ya matisi yo avion okosenga ye nini mopawe pardon papa fololo akumbaka yango bien pepo so ça d'accord des cris ba cri bonne so sali déjà wa beta na ba mnoka bato ya ebele ba mnoka banani kina ngali boso na yoga na mnoka mutiza maniongo na mpundu na ko pa vina bilkinto wana ya bona na yoga susu bona nga ali mbwenge ya meli supute bandego ale bukana mabukelele na yoga ngopa siko e comment on na bonde nini yo mo osali yango lekino keso boke lekino keso bazo tikala na ngo msu ba okenda na ngo ndezalaka wala bakina ngai batu beba bisika baki utata ka boki wana ya ba plan nga ba osu e passe à pambako bornanga wana wimba pa fere woti sa mama la serenge wana wimba pa fere lele wana betu ozo kana bakina ngai ale kanga kwen bwe kanga kwen vande lisete to bolipota kicha libaya eleli kweki ale vanda ale benda monia mabenda wana pe yo kaka benda monia mabende na bokolo ba plan ngasi to longwana yesusu ablo tozoka yo zo beta mikolo ba dansa ba boss ba plan ngai ablo ebele ba umela na ko bina bebe dodo balola netse mokolo kantuka ale kote bien ekoti sa mutu ne koti sa mutu ekota q atakre ale bebe dodo abalola netse mokolo kantu bilo na ngati awa susu mwana yo auti mosika miso mateli oka ba plan do ba plan siko depuis komi na kata ya quartier latin kreni nango so bois ki ka part oyo wana to boka siko so boss ne na bois ki ti on identité na kreni susu yango kati ya on ne nango na identité ma gina zo bakisa ba kindobika na zo bakisa ba bloke bele ale mama bina ki wasko ba blo mo buso ito bina ba detente ya mor no se pisa ba blo mo bu bina gindo biga gindo dasa bandu dasa gindo biga gindo mbon apa wana pesa na boka pepu apa wana beta so ale 5 minutes ele kawa 5 minutes betangana ningana salango elela mama bina gindo biga gindo dansa bayaya dansa gindo biga gindo le c'est un peu ça va plaisir belé zo ya kaka na denga ba détails mais ba plaisir Kirikou ba question zo ya kaka donc tant zo manongo zo inspiré ngwe bien olongo pa kufere poani olongo pa fere poani ndenge na longwa na ba ile montana ndenge na longwa na ba scanten musica longwa na ba na spigot na liki na ba orchestre ebele pona nini ka fere na leki pa ba bindombe na leki pa ba J3 na leki na wenge donc ndenge na longwa na ba mouvement ndenge na longwe kuna donc eza ba parcours ya vie na tamboli partout na kenda na tika pengenza partout na kenda na zalaka aimé momo na sko ki ni pa ba to ba bi makambo te ba bi kozala leader c'est Kofi qui est leader. On va vu le patron de la musique africaine Kofi. Ayebi qui leadership. Si ayebi comment être leader, avivaloa mundele. Après ça msala mtu valeur. So salim sala no bien au lingata la so qui alors là ça mais ya habité on a meli était au piombo non. Il est comme ça. Oh Kofi mutu mabe bon makambo te mais le bama pe bon Kofi mutu mabe Kofi boye miso mona ba omba ba ne peut-être zaka po eza sika te ta mona ba kar ba miso to mona ba omba ba nani ba vepupa ba shadow miso bana ba kar miso ba kar te mutu tu na quartier ata zo kar na ram za liboso te bon mona ke mo posi ya Trump ya za nega Trump ko mamu apongi okomo apongi mengana tozana nose
donc token des teintes ça parce que ba fan ba déranger nga trop ba na pour ça ba yoka Kirikou ba eba baza na ba news donc question presque ya suka ezali relation nini oyo bozana donc quelle relation que tu as trouvé dans quartier latin donc quelle relation que vous avez entretenir na Cindy le cœur na quartier latin ouais encore maman na biso quoi maman mokonzi après jour wana na podium obige nous les motos to beta ya ba maman fele mi bali $20 mo ve bi kintona yaki abusinga ka pianga bronsa esalenga bien vape na ya pianga bronsa mais nesi mo po pianga da bronsa na da na bronsa quartier latin quoi mon ngana descenda wengete ngana descenda wengete ngana zana makila ya quartier latin quoi c'est quartier latin mouvement matinga avion liboso quartier latin mouvement bimisanga libana na Kinshasa quartier latin mouvement pesinga et lagisi batu que je suis un musicien le quartier latin batikalo finga vona ngate vona yo mais on n'en disconvient pas mais par rapport à la relation vous avez un musicien mon sous entre autres Cindy les cœurs relation ça normale jour ndule wana jour ndule to boaka mon vie makitosh pena to boaka pena quoi les cœurs tali pena amone lo pianga te amateur na katubu na podium te alongola ceinture en or ceinture pona yana chumba alongola ma ceinture en or ya Versace ba alatanga una kingo so tali ba image no mona alatanga Versace na kingo abantuka osepeli singa le somo na ke match ya bien quoi naza aimé pas nae naza aimé vraiment quoi Ok, chers téléspectateurs, ndenge bino bozo remarqué donc Kirikou a Pessi Sangonae a Pessi comment est-ce que a évolué dans quartier latin et to pesa moi à souka pour que to clôturer émission na biso Kirikou mot de la fin. Ouais, mot de la fin Zara non merci na batunyo so ba soutenir ngai Georges Kaloume l'éléphant de l'île motema Lidi Chema na Georges Kayana Serge Kaloume mon vieux Jean-Jacques Malou le prêtre les boss mon vieux prêtre Lissousou Alain Libanais prêtre prêtre notre bakombo Alain Libanais Jean-Jacques Malou Blanche Kino la Kinosette mon maman donc bato bazo soutenir na mois de 2017 quoi bana bango belé mais na la lino wana quoi bana ya phrase de célibataire quoi Isaac Parker Amelia Notes Anani Kodia Nathan à Brésil donc tout le monde quoi. Merci beaucoup Kirikou en tout cas Nengo Yambibiso à pied levé, ça a prévu mais en tout cas manifester bonne foi, bonne volonté à Koyambabiso, je te remercie. Et moi je dis un grand merci au boss, le directeur général, c'est lui qu'on appelle Pirous Bunga, responsable du site 3W. Levé Sandra Kazadi, Babakolo mouvement quoi, levé Sandra Kazadi, levé Tuturoba, levé Tuturoba. Mon boss de Diston, mon boss Del Piero, mon boss c'est James Rolls, mère de mère, grand prêtre mère, maman Alia quoi. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc j'étais en train de dire un grand merci au directeur, au boss, au responsable du site www.rdc.com au nom de Pirous Bunga et Tantine Nana Bunga na Ukraine. Donc j'espère que vous avez un biso c'est Peli et là je profite aussi pour dire un grand merci à celui qui était derrière la caméra, le directeur technique de Timba et à Maxime Bena, mais je n'oublie pas Doni Oyumu, voilà, l'immortaliste de la presse. On l'appelle l'immortaliste de la presse. Denis, merci à toi aussi. Donc, coaching, ils allera toujours bien. Ma solo est bandi et bandi lelo, mais soukande lelo te. Merci beaucoup pour la confiance. À vous tous qui nous ont suivis de partout. Et merci. Merci Lissousouya Ebele, na directeur général, le directeur Pirous Bunga.
c'est lui le directeur Yacite, donc je vous remercie et on se retrouve prochainement dans un numéro Moussoussou et à très bientôt. Ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.